Bonjour. Bonjour. Tout ce que vous avez est-ce que vous avez Tu fais d'abonder, tu bien sûr en pangu, ce que tu veux c'est toujours la caméra, tu comprends tes amis. Oui, ça va pour la maman pas. Ah, bon on va prendre la caméra, beaucoup quand ta caméra t'es pas. Caméra où et ça la mine le remonter, caméra où vous avez la preuve que bien besoin qui m'a bien dans le pas où il y a papa la bine. Eh. D'accord? OK. Maman Fleur, s'il vous plaît, voilà le pansement. Merci. Maman Raissa. Beaucoup va dans Maman Raissa. Bonne santé. Qui mes amis dans ngomba Yesu. Yaya. Comment vous allez? Dorcas. Dorcas. Vous avez mon maman Raissa? Non mon. OK. Oui, bien maman Fleur. Oui, na bien. Azana. Moi ça papa. Moi ça papa. D'accord. Maman Raissa? Papa. Maman Fleur oui bien. Wazali na la robateke ezamba na azali de toujours parce que moi il a ebisa binote. Alors, to bengi bino pour la maramozo continuer. Harmonie na kati famille. Papa azali sous envie. Mais biso na bino to za envie. Il veut dire que bino pene boza boza envie. Ko za envie o bozali. Ils ont la makasi na bino te, ils ont la makasi ensemble. Donc on te met au benga bino pour que to benga ko so na bino. D'accord? Oui, d'accord. Maman Flore. Na osepi là. Au partager les camongo. Nande kono Raissa. Ici que na mona na waza. Merci papa pour la parole. Maman Raissa, peut-être eza toute première fois pour nga la parole na yo na sur la yo zamba liboso. Na présenter l'esquisse par yo. Eza likambo leka yo yeba te. Ya on a ina sur la na yo na mwana biso. Yaya naza mama na yo. Ataki nga na boti yo te, mais naza mama na yo. Yo za mwana na ngai. Peut-être son nzamba pe senga ko bota. Ngai pe naza na yaya na yo. Ngai naza pe na mwana oyo ko benga yaya. Donc naza mama. Yaya limbisa. Avana loba. Limbisa ngai naza mama na yo. Limbisa ngai na fukami. Liboso basala nzambe liboso journaliste. Papa journaliste olimbisa ngai mwana na ngai. So maman le pont comme il y a pas pardon sur le problème. Yaya yo kangai taki mama. Papa est-ce que na kosa mukusi na singa kama mama bolimbisi na zaka mukusi. Nzala mukusi mais yeli sey oyo ezali vérité ou azana posa koyeba. L'essentiel les a oyo sali ya mabe makasi pour baye. Mama na ngai mwana na ngai. Kokufa papa. Eh. Oni na mwana nzambe. To ndi mwa papa na ngai. Yaya, oza mwasi. Oza mwasi yaya. Papa Jai. Nzamba lola mais on a matango zo lela makasi mama na ngam bomi papa. Oh lela. Yaya yo kanga oza mwasi, oza mwasi yaya. Yo mama na ngakoma ka boni. Loko mkoli kambu, moko tika na borete, vile ko problème nzambe. Ah nzambe. Mama papa Jai uta na maboko na. Euta maboko na nga bien sûr. Oza pe mwasi oyo lingi basala oto ko sala mbonga te. Soyo sala ke mkwani, soyo basala to ko sala mkwani. Papa Jean atika la ko sanga fête yaya, soyo saka papa. C'est pour cela. Nakenda ko sala, on sala ki. Yo ka vérité ndenge bini. Nazoka suka Papa papa. na be eh. Ndenge vérité bini. Manzaka papa. Nde nakenda na panga nganga Ozolela na matango ngemu. Nde yango papa kufaka pona kaka bakinyo. Mwana nga alimbisa ngai yetake mama la yo. Ozando. Ngana na to limbi sote po zo sala mtala cherté. Oza mwasi jamais. O tika la zo sala ngote. Jamais. So linga basala. Mama na yo kamina papa Jean. Jamais. Na yo kamina papa Jamais kama jamais. Yo kokota kana libala papa Jean. Papa Jean azui acho na libala mama pasonga. Atako kokota mais biso jamais kokota la hapo saliwana. Jamais. Ata quel problème? Tout bon papa. Papa Papa Jean. Ma Flore. Na yebi loko te innocent. Likambo esuka ake. Likambo vraiment esuka wate. Ngana kenda ka ko suka te tina suka te simba to simba bantu to simba na. Yaya. Na kenda ka jamais. Le bandoki bango bandoki babo bana bandoki. OK, yo kebi problème moi. Yaya. Papa. Oyebi pasi te ke yo nyoka mina mobali na yo. Yaya bonda kwana o bapesa bino bofanda yo bi pasi ngana mona. Atako nyoka mijamo ko selo kwano. Oyebi pasi ngana ko sala ngo jamais. Jamais sala kaka ko senge bolimbisi nzambe. Atako limbi ko ozongisa Ya so bolimbisi ngate nzamba olimbisi. Olimbisa nzambe ndite. Nakenda ko jamais. Nakenda ko boma papa Jamais. Oh, parce que non musika.
Maman, ne m'aide jamais. Eh, Maman. papa, pardon, quand même, Maman. mon Dieu, papa, pardon. Maman. Yo ba pelila makasi na matanga bandoki. Ndeko nanga mwasi. Basha. Yaya. Basha. Tala vérité ndenge ebimi. Nayebi liwa na yo te Yo papa. kaka moi. Nayebi liwa na yo te mobali na ngai. Nayebi te nayebi Maman te. c'est Comment ça ndoki nzambe. Basi nsuba kuta na bazi. Makambo kabola ba bien ekomi makambo to yo koyoka ba vérité boye. Eh. Maman. Est-ce que toi vous avez papa Jean? Ayebisa ko avant que vous allez déjà na mwasi mususu. Papa j'ayebisanga eloko te. Nazalaki sirkwika na matanga. Omoni siko place makambo ngani. Nayebisanga eloko te. Ko condamner siko na ndeko te. Malgré nyonso asali. To ke ndeko pesi mbama moko faute te. Imaginez qu'il y a une motema na yo nous aboye, omoni passe na mobali. Mais mobali akeli nga mwasi mususu sans pourtant yo yeba. Jour au découvrir que mobali akeli mwasi mususu na ba effort nyonso kosanya mwasi na mobali na yo. Réaction les andeni. Ngana osengo zana okala. Yana ngai. Azamwa. Avenir les angles. Aux amoisi, aux inspirés un jour peut que mobali. Nayebi liwa papa chanter. Alors, baba kamo eko mira biso, ils allons rolanda kisa. Ko epesa biso boyebi pour la rotanisa. Mama sala bona volonté na yena. Les a cause ya mobali ko. Vérité ya boye. Qualité na boti tele parce qu'on a on hein? Ah, Ndatikelanga mwana oyo. Sabi na kusuka kwa. il aime bien. Wapi na kusuka. Na kusuka wapi. Yaya, Estoma. oui la bille ça la passe. On a essayé. Yaya na. Osi mabe azolela. Mama moto suka. Mutu malamu. To suka. Yo boka ni sai. To suka te papa. Yo ko ndi oko ta place ya kota ki. Jamais na kota kuna te. Siko luwa yo kota ti. Na simo za sana mtemo ni. Tozali. Parce que ozali yo ka On tamba munene, makila ba inose ganga kaka. yo ka to bas. Makina ba ni seka. Yango moni ki esali ko na oisi. Moni moteur ayo ko ba vérité. Il faut qu'on ait un question pour nous pardonner. À combien plus forte raison il faut ça la mabi. Zamba zo mabi wana talati a yebisho. Pour papa yopé, on nous place dans le thème. Parce que ça maman na lui. Malgré tout, on peut commettre oignon sur tout comme il le peut vendre d'abord. Et ça papa. Vérité bomba makade. Peut-être même se payer à l'ingara sala mona bomoté. Mais ça le lengi makambo. Vérité tikala toujours vérité. So comme ça ta kizengi na mona ta papa na ngai. Eh, ko bomelanga papa boma boye. Eh, nzambe. L'homme de Dieu. La vérité. Yabo kimi Mwa mwana banya basala papa boye. boye ngai. Soki ezalaki ata na parke. Au moment Comme ça ta où kizengi na mona papa na ngai. invité pour au Baksani. Mama Raisa. Choc ya boye papa. Mama Raisa. Na ya Dorcas. Na bengi bino mibale parce que ndeko na biso Flore moto aye na kati esika oyo. Ezali eloko moko boyeba. Moni na kati ya vie oyo. Mutu oyo nyonso azaka juste na kati ya conduite na ye. Azaka toujours na ouverture moko boye oyo protégeaka ye à chaque fois so likambo etelemi. Nani koloba nini par là par rapport à la situation bozana. Officiellement oza lokola mwasi ya mibale. Oza mwasi ya mibale. Ndenge ti papa Jean akenda kokutana na yo ti bosolola akenda kobala yo boye kobota mwana na bino Dorcas. Papa Jean azalaki déjà na mama Flore. Vi ke lokola monaki mama Flore azobota te nde ayaki kokutana na yo po abala yo. Alors il s'est fait quoi? Mama Flore na culpabilité vi ke nde bavandi ta ebele na kati ya libala amoni ke mabota ezate. Bakosaki mama bamemaki na ndako ngaka. Ti omoni operdaki mobali na yo eza à cause ya lokuta soi-disant. Bakuvele solution na problème azana. Mama lokola bota kati akanisaki kota kokende kokanga motema ya mobali pour agir nyonso ezali bomengo na biloko nyonso na bakosaki. Yango moni mama ye awa aye pona debit. Mama Raisa na ya Dorcas. Mama Flore aye premièrement pour senga bino bolimbisa ye. Deuxièmement ezali pour lokola odi ko hérité. Apesa bino ezali héritage oyo bozo mérité. Yango ndeza bit mama Flore aye na katesika o. Nga antaki mosali ya Nzambe na boyi botambola na fardo wana. Yango na sengi bino. Malgré loko asali ezali bien te. Biso moko to condamné awa. Par rapport ya acte oya posé. Mais eko senga na part na bino. Bolimbisa ye.
pardon na bino mibale mama Raissa na ya Dorcas eza important pour na vie na ye en fait que aleka na ezali processus ya délivrance par rapport ya makambo esalemi ya mebeli kwa vie donc on est obiso tozo senga Dorcas j'espère que toki ningi l'homme de dialogue mama Raissa yo za maman toko atami mi kana ya Dorcas te parce que aza mwana au son de vous et muninga na yo ezali mama Flore ilo waye nango ezaki babi yango oya kangaki oya munilaki passe le papa Jean Zati bo partager na ye o ezaleli na motema na yo olimbisa ye parce que soki les autres subir peine que mobala zate eza cause na ye parce que mobali na bino papa Jean anonsaki na yo te ainsi que na ye te ke azana basi mibali alors fongola motema olimbisa ndeko na yo olobini bolimbisa senga nzambe bolimbisa ngai naza na kaka moto okay naza na kaka moto mokili naza moto lokola yo lokola biso nyonso toza bato nakolimbisa bien sûr mais eza facilité eza facilité lukata esika moko na motema na wa ete esika moko ya moke nayebi ke ekoya avec le temps etoza na posa motema nde ezalaka ya kofungwama ata olimbisa esika oyo te mais motema ezala ya kofungwama oyeba ke réalité eza boye nde oyo biso tozala kosenga oza na problème te oza na problème ya Dorcas akuna mwa place olimbisa eza te nata na place te na motema nanga mpo deka tiki nga na choc na motema donc na vie na nga nakobosana yango jamais parce que jamais loko na vie nyonso ata ezoki suka batiaka boso na badi na olata veste nanga nani jamais nakolimbisa jamais ok jamais là c'est peso toujours pas c'est ça que soki lelo bali moto alaka veste eloko epesanga mpasi ya papa mwana bazali papa kutu eloko ezaka important anga papa po yakembi mpo na nga nyoko mpo na mafalata so nga na perdre oyenda aza na okealinga mobali ni mosusu ko nga na perdre yo linga mobali mosusu bosa chemin na ye so oyo anga papa na remplacer papa ni papa oninga na remplacer Dorcas si ta charge na makambo nyonso ozoli kopanza aza capable ya koyeba kosimba motema na yo ya koyeba kopesa solution na nyonso oyo ozomona yo ozoboya peut-être mosusu kolimbisa mama Flore parce que papa aza envie te so papa azalaki envie akolata veste so alati veste ya mobali yango peut-être mosusu alingi yo te mais papa kozala vie te ndenge aza te boye mais mobali oyo aza mpe mobali akimia atie mpe alese na vie atie alese koleka kuta alese papa atiaki bamama na bino soit place na motema na yo lisusu eza difficile mais mama ayebisi bino kaka vérité oyo esalaki te lelo oza na papa mama na yo aza na mobali soki okolimbisa ye oyaraki soki okolimbisa ye te nyonso etiki na mama d'accord papa Thomas toyoki ndenge ndeko Dorcas alobi peut-être mosusu c'est difficile na mama oyo moto ayeba kolamba boke na limbisi osike na mama Raissa baza na likambo ya mama Flore te et mpona babieu oyo mama Flore aye nango ayebi te na part na bino bokende nango na famille pour que bosolola mpe tosambeli pour que tokomi na solution bon bi ke bango bayaki par rapport à peut-être bango ke baya kozwa oyo ezali makambo ya buku la lupango nyonso mama comme étant mwasi ya liboso lokola desidaki alege yango na mwana oyo azali pauti na mokongo ya mobali na ye apesi yango na motema kofongoma mpo alongola mpe fardo wana ya ndenge mobali à chaque fois jamais mama olimbisa te jamais so ye pembeni na matoke jamais ke matoke papa na oyokele ote mama na bike tozozela papa papa te jamais ko ye na me condition ondima te kama mobolo mama nga bimina ki tobima te keni so bima te nga na osungo na ki po ozozela nga papa te nga ya kei Mama Raissa